bakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino ya bino ndeko Shora de Sulanga Kongwa Lenga nzambe kimia na ye ezala kati na bino bato oyo bokolanda biso mokolo ya lelo boyebeki ya solo tosepelaka na bandeko nyonso basabonaka na Kongwa Lenga TV pourquoi pas nzambe pe apambola bango esika nyonso bango bazali. Yabino ndeko Shora de Sulanga KL. Bandeko nangai nazali ko souhaiter liboso bandeko nyonso bazali ko fete fete na bango mokola lelo na bosanité gouverneur na biso Jantini Ngobila ope lelo azali ko fete fete na ye mbotama elamu pe na bosanité mama na biso Pauline Beyoncé lobi pe zali mokolo na ye yango to fetango déjà avant lobi pe zali mbotama na ye mama Pauline Beyoncé motema ya Kongwa Lenga nzambe pe apambola ye feti pe se bandi mokolo lelo tozali ko continuer yango ti mokolo lobi en tout cas ba mbotama elamu na gouverneur biso Jantini Ngobila mbotama elamu na bandeko nyonso oyo bazali ko fete lelo le 17 août nzambe apambola bino pe na bato bako fete mokolo lobi nzambe pe apambola bino bandeko na ngai lelo toye kosolola masolo mosusu te kasi ngala memeli bilo masolo tokosolola ya papa na biso oyo bozali komona na nsima ya foto na ngai papa Verkis Kiamwangana oyo biso tobengaki ye VV v na biso VV papa na Roli papa ya bana ebele lelo toye kolobela ye na banti bandeko nasalaki deja video kala elekaka mpona makambo tali papa Verkis na ndenge abalaka oyo esalaki desordre na kati ya communauté surtout na kati ya famille na ye biologique kasi lelo na ye kolobela likambo ya video oyo papa na biso azali kosala kine oyo babimisi ye tokomona pe video yango ezali kosala mwa polémique moke yango bandeko regret na ngai en tant que congolais regret na ngai en tant que amoureux ya miziki parce que biso nyonso toyebaka yango bacongolais en tout cas bandeko tolingi miziki soki olingaka miziki oyo tobengi populaire te okolinga miziki chrétienne soki olingaka miziki chrétienne te bandeko ata reggae okolinga ata reggae neti ngai nalingaka reggae nalingaka pe miziki populaire oyo ya biso tobengi miziki na biso ya mboka oyo tobengi rumba nasepelaka nango papa Verkis azali moko oyo abeti saxon na ye na kati ya mboka na biso na mboka Congo oyo asali pe ba œuvre na ye ebele ayembi pe ba nzembo ebele vraiment toka bandeko na ngai tikati ya solo tokumisaka ye pamba te vraiment na ndenge ya logique papa Verkis asali makambo ebele vraiment kasi ya solo bandeko na ngai lelo tozali koloba boye tozali kolobela papa Verkis pamba te papa na biso oyo lelo aza lisusu na état santé ya malamu te ye wana bozali komona ye na munduki na ye oyo esali ye akoma mutu oyo lelo tozali kobenga ye Verkis Kiamwanga na PDG apesi pe PDG ka 15
mbote mingi mobali ya Maman Gislière. Maman Gislière ba mbotama pe lamu malgré anniversaire elekaki mais tout allez continuer toujours anniversaire na yo pe Maman Gislière ka 15. Donc bandeko na ngai papa Verkis ki amongana bandeko abelaki pour toto lo baki azali ko bela pour santé nanu à récupérer santé na yete. Kasi ya solo bandeko vidéo oyo ezali regret munene na mboka na biso mboka ya Congo. Papa Verkis oyo asali ba œuvre belé bandeko hôpital oyo ya Kiné toyebi te mboka na biso ya munene lokola RDC na eta oyo tozali komonela oyo bokomona video oyo eta oyo tomoneli hôpital ya Kiné na ndenge bazali kosala ye Kiné na bato bandeko na ngai sali bato penza pasi vie oyo ngai na yebi ye papa na biso ve Verkis azaki vie ya ba petit na ye do vie moko azaki cool papa moko ya cool papa moko a vivre génération de génération azaki na ba petit azotamona na bana na ye azozwa bango nete ba masa na ye papa oyo papa Verkis. Donc vie na biso lelo tozo comprendre te même Sokoda président ya Sokoda Nyoka Longo mutakoma président Sokoda toyebi te bandeko na nga soki bango balingaki papa Verkis akoma na eta oyo po bango basepela bazwa bapose oyo balakomona ke papa Verkis akotya bango bakale toyebi te organisation ezali te mpona kozwa papa Verkis kotya ye na hôpital moko ya malunga ya kitoko oyo tomoni oyo toza komona bandeko ava totya na video yango bandeko naza koloba nano eza neti na nsima ya ndako ondire kote moko bato babayaka banoi na nsima ndenge ezali kozala kala na batinel bobimi na nsima donc eza koyebana te ke so oza hôpital tolanda na video oyo bongo nsima totya basusu bacommentaire na masolo oyo masolo na biso abonnez-vous bandeko biso toyelaka bino kaka maeza koleka na mboka na biso kongo alenga azali wana mpona bino tokobetelaka bino kaka masolo nyonso tolanda masolo na biso tolanda video ya papa Verkis ndenge baza kosala Kiné na ye matondo mingi merci. Benga na taya na saka nasali mosala sima nazongi mboka nakomi Kisasa nakomi sango bayebisi ngai nyonso nakei Matadi nakomi kozonga oinga yo nasali nyonso di mboka etonda bondoki nazwi likama nasalisi ngai nzoto pasi ya PDG des jours à Tambo. Ah! Enemi basali petio. Mokili mawate loko na moneli pasi yango batimiso. Yope mopaya loko wela nini chose na zaya bakoko. Mokili mawate loko na moneli pasi yango batimiso. Yope mopaya loko wela nini chose na zaya bakoko. Iwana ngai bakoko baboyi. Nakokufa soki tata asikunya ya nini yonde mopaya goko opikaka otumboli mozindo boko tike na ngai mama tikela ngai azi position opika ngai asala na bi
On peut jouer. Moi, José Vino m'a commis numéro 9 fois. Ya solo bandeko na bandi bolandi vidéo bino moko bomoni ndenge baza kosala kiné na ye. Donc bazali kosala ye ba exercice ndenge ezalaka. Papa Verkis po ya solo bandeko a récupérer kotambola na ye. Mais kasi ya solo bandeko condition nde ya esika otomoni baza kosala ye kiné wana bandeko na ngai nde vraiment ezali regret makasi. Merci mingi na Alexis Champagne, motema ya Nancy Champagne. Esika oyo tomoni kiné oyo baza kosala ye bandeko na ngai eza dignité na Papa Verkis ki ya mwangana oyo asali ba œuvre ebele bele bandeko na ngai tolanda lisusu œuvre ya Papa Verkis asala mpo na biso baafricain bandeko tolanda nakomitunaka. Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o, koko na biso ya kala ye nani ye, Yesu mwana Nzambe yende mondele, ata muna Eva bango nde mindele, basantu nyonso bango pe mindele, pona nini o ae nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, babukwa Nzambe tomonaka boye, basantu nyonso foto se mindele, banzelu nyonso bango se mindele, soki za bulu foto moto mwindo injustice euta wapi o, amama ae nakomitunaka, ae nakomitunaka. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi œuvre ya Papa Verkis ki ya mongana na komitunaka. Pona kolakisa ki ya solo Papa na biso Verkis ki ya mongana bandeko na ngai azali papa oyo azali ko mériter vraiment il faut azala na hôpital moko oyo ezali ya malamu ou bien bana na ye bayi na papa na bango te. Papa Verkis azali na bana na Paris, Roli baza ebele ya basi baza na Londres. Papa Verkis boko kozwa papa na bino te, bomema ye azwa soin tant oyo Nzambe azali kobatela ye nanu avivre na temps na ye, ata kutu asali mabe. Bandeko na ngai bana Verkis bolimbisa papa na bino,
ata asali mabe ezali vie papa amene vie na ye ndenge wana me lokola boti bino eza neti biso toboti bana na biso na bapale boye lobi soki likambo moko kokoso bana bakotika ngai te bandeko na ngai bana ya verkis nyonso tu tozolansa appel bandeko nyonso tu bolanda video bopartage yango bana ya verkis napesi mpe mbote na aliliki ya mongana mon ami aliliki ya mongana mbote na yo Aristote Victor Aristote bamasa na biso oyo penake ya solo oyo toyebi papa na biso bandeko bana ya veveki ya mwangana bo récupérer papa na bino bolimbisa ye bolakisaki ya solo bino bozali kaka bana na ye bozwa papa akozwa soin ya kitoko kine ezalaka nango awa na poto ezali eloko te oyo papa akoki mpe kotambola malamu azwa mpe basoin na ye kitoko pamba te hôpital oyo tomoni balakisi kuta hôpital te me place wana toyebi te soki ezali hôpital te mpo tomoni teni ya moto wana alati eza kolakisaka ya solo ezali hôpital na nsima ya ndako baosala kine basalaka yango na kati ya sale na mwa sale baza kolakisa yo ndenge baza kotambola doki vraiment bandeko nayebi te moto asali fierté nzembo to toyoka papa oyo verkis o papa diangenda apesi mapamboli papa verkis asplika makambo ebele na nzembo asala mpona papa diangenda mutu maloba azali koloba mpona baafricain mpona banoir ye ayembi yango oyo azalaki na oreille moko zoyoka mpenza doki soki moto aza koloba aza kozwa maloba ya mutu wana mpe asali yango nzembo asala fierté ya Congo ti lelo nzembo wana moto akogane nzembo wana na Congo to na Afrika azali te bato kuna kamwaka bayembaka lelo bamaître Gims bato bazoyemba lelo bafali epupa banzembo ya kointerprete yango oyo bobongoli yango netre maître Gims na France banzembo oyo oyembi yango na français aye na komitunaka eza babiloko etikaka papa wemba yemba esclave basala ye nini ti lelo ebetaka baboma alaye bayemba banzembo bapite toshe baalpha blondi bachicken ja bato ebele banzembo ya papa verkis asala bokoki kobalola yango tozomona bana baza koyemba boyemba yango na français bamindele mpe bamonake tata oyo asalaka mpe baevre ebele bandeko na ngai eza digne te papa oyo vraiment tomona ye neta oyo tomoni oui azali korécupérer nzambe azwa lokumu nzambe apambola ye tomoni lelo papa verkis akomi kotambola kobeta mwa likofi donc eza kolakisa ke nzambe aza kobatela ye bandeko ezali mawa mingi vie na biso vvv pdg moto asala bamusicien ebele lelo moto oyo asala makambo ebele bokomona video tokotiela bino ya suka boyoka bino moko papa verkis aza koexplike likambo tali miziki que signifie miziki oyo lelo bato baza kobetela tolo bapesaka biso mpe explication ya miziki yango te alo tolanda video ya suka toyoka vie verkis pdg kia mwangana ndenge aza koexplike na baafricain que signifie miziki eloko ni babengi miziki musicien aza nani pourquoi badiabolizaka ye pourquoi balingi ye te babotole sokoda ntango so mpe yango moto esali ye ekendaki ye na avc poste na ye ya président atake président ya sokoda lelo tozoyeba te poste ekenda vie na biso nyoka longo yo moto oza président balikonda nyonso tu yo oza kogere yango tala ancien président na yo yeyo bandeko na ngai toyebi te bamise congolais elobi nango mbama mbali osombo tolingani te motema ya mabe ya boye songi motema lokundu bacongolais tolingana bamusicien bolingana
bolingana nzambe akopambola bino tant que bolingani te tala bamesi américain balingani tala ndenge bazosala baeve tala ndenge bazalaka bajamaïcain tala baivoirien banigérien telema balingani bandimanaka bango na bango mais oyo ya bino koyinana kaka tolanda extrait ya video oyo merci mingi nzambe apambola bino bosabone na Congo Alenga TV tolanda video ya suka ya Papa Vertis azali kolobela musique pe ba musicien merci mingi Papa Vertis kia mongana tolanda video. Oh Africa, Mokangana Botama Africa. Oh Africa, my father's land Africa. Facilities in Kinshasa have recently been improved by a gift of the president. A 24-track studio controlled by the man who has done more than anyone to foster and at the same time benefit from the talent of young musicians, Kiamangwana Verkis. Every time he bad news, that make me cry. Daily news, a bloodshed in South Africa. Daily news, famine in Ethiopia. Daily news. Verkis is now preoccupied with the problem of how to invade an international market, which he sees as dominated by the French. Vous savez que, enfin, vous devez savoir que la musique, c'est comme la mafia. Les disques, c'est vraiment la mafia. Pour rentrer dans ce circuit, il faut être très, très, très puissant. Parce que il y a le protectionnisme du côté surtout des Français. Les Français, c'est eux qui s'occupent de l'Afrique pour le moment. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Brazzaville, au Gabon, un peu partout, il y a des firmes, des sociétés françaises qui envoient les disques en Afrique. Malgré que les musiciens habitent l'Afrique, mais en Afrique, on ne peut pas travailler pour envoyer les mêmes disques en Afrique. On est obligé de passer par l'Europe. Mais non, je sais que ça va être très, très, très dur. D'ailleurs, j'ai déjà eu des échos. Je sais que je cours aussi un grand danger du côté des producteurs étrangers, par exemple des Français. Parce que maintenant, on risque de les arracher, n'est-ce pas, des beefsteaks. Parce qu'il y a des maisons en France qui ne fonctionnent que grâce à la musique africaine, qui ne font que la musique africaine. Je connais beaucoup de maisons comme ça. Alors, mais moi, dans mon planning, je sais que je dois avoir des points de vente partout en Afrique. Oh Africa, Mokangana Botama Africa. Oh Africa, my father's land Africa. Oh Africa, Mgini Mina Zaliwa Africa. Oh Africa, the land. Matondo mingi ya solo bandeko tokomi na biso na suka ya masolo na biso. Merci mingi na famille nyonso tu ya Papa Vertis kia mongana en tout cas na pesi bino mbote bana na ye boza na Londres kuna na pesi bino mbote na pesi pe mbote na Nabi Lukombo Biswaki nzela Congo toujours mbote na bandeko nyonso tu bana ya Vertis baza na Paris ba Roli baza ebele na bosani te Victor Aristote na bosani te Alili kia mongana mbote na Kama Mvwama le correcteur sera Kinzangala a bon voyage kuna na Katakin na bosani te mbote na Clara de Bruxelles le fondateur ya Eroga Lisungi le 17 septembre tous les Galloises nous surtout na kati ya Paris réunion mobange ya réunion ya Eroga Lisungi et kozala na Paris to kozala bon na yemoko Clara de Bruxelles. Le 28 oyo samedi prochain réunion il y a communauté directeur aux Alabongo nakati à Paris. Vraiment en tout cas merci mingi bandeko nous surtout ba comité nous surtout aux Alabongo nakati à Paris et aux Alamalamu mais le 17 septembre bandeko nanga tous alebele na mobange ya réunion oyo et aux Alabongo nakati à Paris bagaloise boya to sangana yango to bengi bolingo union fait la force yango to sala biso to zala merci mingi vraiment en tout cas la bossanité toto chic bambote na yo merci na Poli Popcorn motema ya bela more kala mingi te to ko sepela
mobange na mariage eza ko se préparer ya Poly Popcorn motema ya Bella Mort ekozala danger Congo contre Angola bandeko na ngai tokende tosepelisa bamare na biso ekosenga vraiment bandeko tozala wana po moninga ntango aza kobala basepelaka kaka yango tozala classe po Poly aza motu moko ye moko ayebaka ndenge masolo yango ezalaka donc tokozala wana kala mingi te mariage ya Poly Popcorn na Bella Mort bandeko merci mingi nabosani pe te la chinoise noire bambote na yo lycée Konde bambote ya tro Tani Boseko mwana bandale ya Tongo Sisi Bosenzo le boss Sisi Bosenzo motema ya Nadine Sisi Bosenzo na kati ya Paris Sisi Bosenzo mwana ya Paris Sisi Bosenzo le boss motema ya Nadine. Merci mingi na bandeko nyonso tout vraiment bolandi vidéo Richard Kunku bambota trop représentant valable Richard Kunku. En tout cas merci na général Ale Maloko na bosanité vraiment en tout cas bandeko bozali et belé TV Colonne de Max Bayuba Mi José na kata Leverkusen bambota trop. Merci mingi na Lisette Lukung maman na biso Lisette Lukung fondation Lisette Lukung na kati ya kin bambota trop. Merci mingi botikala malamu bo s'abonner na Congo Alenga TV bandeko bo partager vidéo oyo ekozala sengo mingi toyeka kaka kopesa mbela kaka na ba artiste président ya président na biso Nyoka Longo vraiment en tout cas ya Sokoda pardon donc bozwa penza makambo yo ame boye ba condition nini papa Verkis aza ko vivre biso to moni yango en tout cas bato ba sepelite neta wana ba mema papa na biso na kine oto moni baza ko sala ye na sima ya ndako toza ko yeba te so za ndako ya papa Verkis ça va to boite mais parce eloko zo kamsa biso to moni teni ya moto wana lati ezali teni ya bato ya hôpital alors to mona ke non aza na hôpital alors hôpital wana to moni yango za dignité yango tozali kosenga bana ya papa Verkis ya mongana balimbisa papa Verkis ya mongana soki asalaki bango mabe oyo blessaki bango atake bana ye azali papa na bango balimbisa ye bazwa papa na bango en charge baleka na kobengisa na poto parce que bavandaka awa bakoki kosangana basali eloko moko papa Verkis azwaka na ye bavisa papa Verkis aza mwana ya poto alobi ya tongo akoki koya mpe avandi azwi traitement na ye ndenge ayaka sere moko avandaka na Paris ekozala mpe sengo nzambe akopambola ye parce que ndenge akomi otambola ekosala bien. Merci mingi ezalaki ya bino ndeko Shora de Soulangar KL tokutani bongo mbala nsima toujours na masolo na biso oyo tongomemela bino toujours ka masolo na biso masolo toujours ya biso bana ya Congo nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima botika malamu. Bon anniversaire na gouverneur na biso Jantini Ngobila Mbaka nzambe apambola yo lelo ezali mokolo na yo sepela na yo. Bon anniversaire na bandeko nyonso tu bazali kofete lelo et surtout na bosani te lobe ezali bongo anniversaire ya molongani ya papa na biso Congo Alenga Pauline Beyoncé. Vraiment en tout cas na souhaité pe ba gros bisous na ye bon anniversaire na ye pe. Merci mingi tokuteli bongo balasima botika malamu matondo mingi. On se retrouve après na ba émission toujours ya masolo na biso. Ciao 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 toujours ingeta ndenge zala kaka à suivre.
otakalanga makambo kambo na mema nayebi te kakofinga tina sana tomikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto eza semo